15 minutes ya masano 15 minutes ya masano ya vrai 15 minutes ya masano bareportage ya show bacommentaire ya moto baanalyse ya kafu ya ndenge na ndenge na bavrai pro ya vrai bavrai journaliste professionnel bakopesa bino basango ya masano ya vrai ya ndenge na ndenge d'ailleurs basango ya masano ya ndembo foot basket volley handball topé rugby tennis de table ping pong long tennis tous les jours ya vrai masano ya makofi bibotu to mokato lokola libanda ya vrai boxe karaté judo taekwondo sokando shosho jiu-jitsu c'est na 15 minutes komi na ngonga ya kopesa bino basango ya 15 minutes ya masano ya lelo lundi 17 septembre toza deja ya kosepela ndenge tobandaki kosepela lobi na ndenge ASV Club Nzombo leswa mutu mukwabi aganyaki na ndenge ya kosakana te wana général président Gabriel Amisi Kumba tango mine tango 4 tango fort conseiller magnifique GG Kalonda Didier Katalisi bango nyonso bazali ya kosepela botama pe congolais oyoka elengi ya ba coupe interclub ya confédération africaine ya football popé tout puissant Mazembe rien n'est impossible atako tout moi eloko na biso ne kotaki na le balongo la mais tozela na Kamal ekoinda bon pe na kin ma championnat ya batante Tchangu et Pefkin c'est bandaki na pe Lifkin azokoba se Makindo webi Makindo 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo soki touti kotuna soki boyebi likindo ezali bongo séminaire wana eza ba séminaire ezali ebele ezoleka kuna na ligue ya football ya Kinshasa tokokoma kuna nsima epai ya molanga la président Désiré Bonina ifonge bonne gouvernance responsable nouvelle gestion ya ligue ya football ya Kinshasa bongo tokende nanu na Tchangu kote na biso kuna epai wapi président Jonas Batangwa abandisi masolo président Lifkin pe molanga la Désiré azala ekuna tala ndenge nyonso ezoleka Vicky Bosamba na entité ya Tchangu, lancement officiel ya saison sportive et Salamaki Mokolo à samedi 15 septembre 2018. Na terrain ya Njilide, étoile brillante ayambaki CF Maba. Kobanda première journée, na victoire ezalaki posa ya chaque formation. Maba azwaki 3 points na ye na occasion ya résultat ya 1-0. Démarrage ya Tchangu ezalaki kaka po na match moko. Depuis que bana Tchangu balinga championnat na bango, championnat ya Tchangu eza parmi Zipa championnat ya liboso ya ville ya Kinshasa bato bayebi babenga yango meme calcio susi na biso tozongisa yango na niveau oyo ezalaka kala. Je pense que match ya lelo bomoni bamatch nyonso ekolanda tosala effort ezala na qualité technique moko ya bien mpo na fin ya championnat batransfert ezala ebele baprésident ya baclub oyo bazodébourse mwa mbongo na bango mpona koencadre bajene base retrouve mpo bacontinue toujours na football na baathlète nasenga bango basala befort batika babiloko mike entraînement toujours et puis championnat eza première journée nde tolinga bana babetela no babeti te tosala l'essentiel susi na biso ela lelo première journée kozwa 3 points non tobeti te no bilo travaille te tokoseka bana tosala makambo obeta championnat oya bato nyonso babetaka championnat otaka suite ya championnat soki esuka te na esa supporter ya biso bazala calme baolanda équipe tobose tobe saison tosala différence basaison teleka saison mpena nasenga basupporter na biso basala effort baya équipe eza ya bango po première journée tona besoin osepelisa bango osepelisi bango baya bapoussi bajoueur po basupporter aza 12e joueur donc bango basala bajoueur na bango. Suite ya championnat pour la première division ekosalama samedi 22 septembre, 3e division mokolo ya dimanche 23 septembre. Ya vrai na epefkin toyebi ba équipe oyo utaka na Tchangu musala nango koteka kaka ba place bongo mikolo tout le monde en parle équipe oyo boko ezui base kuna la Tchangu ezali les Aiglons bongo ba la Tchangu nyonso baolo ba la président docteur Jérôme Tango les Aiglons emata ti na poro ndenge
Kelly Mbokanga azo soutenir bango. eyokani ye lisolo mosusu te na Tchangu se ya baeglon ya Dr Jérôme Tangu oyo baganyaki match na bango ya liboso kaka ndenge bamesana kopumbwa bazomata se komata les aiglons baboyi kolala ata moke te baboyi pongi na championnat ya epefkin oyo lisusu les aiglons ya Dr Jérôme Tangu babetaki mobange na match elongo na coach na bango Mutufuila kaka ndenge bamesana kopumbwa bazomata se komata les aiglons baboyi kolala ata moke te baboyi pongi na championnat ya epefkin oyo lisusu les aiglons ya Dr Jérôme Tangu babetaki mobange na match contre Asekuya pe lokola omomesano les aiglons babetaki Asekuya na 1-0 bana Jérôme Tangu bazosakana te les aiglons bazomata se komata kaka bana Dr Jérôme Tangu balobi bango nde bakolonga championnat ya epefkin lokola bazali déterminé elongo na coach na bango Mutufuila tolemba ko soutenir bango te ya vrai tondimi ke les aiglons emata tolingi pe ligue ya football ya Kinshasa emata ndenge molanga la président Désiré Bonina ifonge azali kokomba na makindo ba séminaire ko former ko recruter bongo sikoyo lobby mokolo ya mibale ezokomba formation sikoyo ya bapanzisa biso pe toloba trop toke potanga bongo lobby loi 12 na 11 oyo ezalaka ba loi eluka makambo avec instructeur ya FIFA pe ya CAF wa biso motomolo na kombo ya Remi Dawili Nabina Sebutu instructeur FIFA CAF ye mutu akosolola na bapanzi sango kuna wana pe moko motomolo wa biso pe Sénat ndenge tobengaka ye secrétaire national adjoint ya Linafoot en Toulouse Luzuzila apesi pe moi commentaire la formation na ba journaliste dans litomba linene koleka oh peut-être tebele bakososola te mais eza litomba monene parce que bapanzi sango bango nde balaki bayebisaka biso bango nde balakisi na biso ya liboso tango match ezobetama tango match ebetami bango nde basalaka baanalyse bango bakodécortiquer babi awa likambo esalamaki boye match ebetamaki boye phase de jeu ezalaki boye na likambo wana no ezali boye na makambo biso mosusu tokososola te biso bato ya pourtour tokososola te bango nde lokola bayekoli baloi de jeu bakososolisa biso yango ekopesa biso ndingisa te toyeba kososola malamu koyeba na bolamu match elekami ebetami malamu to ebetami malamu te. Rien n'est impossible au tout-puissant Mazembe Anglebert Trésor Putu Mabi non moi touche on a les slakité à salakima longo mais yaki moi retard oyo ebimisaki Big Ben malango moi retard po eloko ana ingeza la suka na echubele oyo tunga tozonga nango wakasi ata esuki 0-0 na Kamal City ndenge baba Pamphile Miayo Kazimbe alobi akosala moi liboke ya 1er d'agosto po mbuloyo kende kaka liboso pourquoi pas encore chairman Moïse Katumbi Chapwe ye moko azalaki wana ayebika ndenge nini ba système yango mpona kotindika toujours tout puissant Mazembe liboso po mpona nini te ndenge tolobaka awa na 15 minutes ya masano super coupe ebetama entre tout puissant Mazembe na SV Club Zombo le soir bondimi ejali bondimi ezali po ndenge tozali kolota ndoto ya super coupe kati ya tout puissant Mazembe Anglebert abima champion d'Afrique na Ligue des Champions pe ASV Club Nzongo le soir azala vainqueur ya coupe à confédération pour nanimité wana kutu commandant monene ya PC Telanto azali ya kosepela ndenge moko na GG Kalonda Didier Katalisi colonel Tshisekedi président bazali ya kosepela la ndenge système oyo coach Android bende pays mosa ibende kwibokula zafola na lobaka na ngango Jean Flora ibenge ikwange système a komi nango système ya otie totie opesi biso kanda totie lisusu tobakisi totie to gagner bino ndenge zalaki lobi Kelly Bokanga pesa sa
dimanche 16 septembre 2018 eyindaki na ndenge ya mukete. Mobange na match ebetamaki na stade de Martyr oyo ezwami na Kinshasa, République démocratique du Congo, V-Club contre Renaissance Berkane ya Maroc. Suka na match ebetamaki wapi eningisaki Kinshasa mobimba. V-Club na ba supporter na bango bayebaki na kotalisa ete bango bazonga kasima te. Suka na déploiement, suka na démonstration de force, Denguya, équipe la plus populaire ya RDC. Carnaval, ba cortège, batonde bato, yele, ti na Grand Zungu ya stade de Martyr. Ambiance o wapi. Mais avant mi-temps na 24e malili ekotaki stade mobimba tango Renaissance Berkane atiaki bunaye 1-0. Ti na mi-temps bana veya na cote na bango Android Jean Flora Ibenge Ikwange bazalaki se na bondimi ekufelaki te pe baprouvaki yango avec beaucoup de manières. Pamba te ndembo échangeaki forme pe etambolaki na makolo ya bajoueur ya V-Club pe bakwesaki Renaissance Berkane na 3-1. Bi oyo etamaki kaka na premier mi-temps na Jean-Marc Makusu Mundele oyo yemoko ayebaki na kotia deuxième but na 57e minute ya deuxième mi-temps. Et troisième but etamaki na 78e minute na Wadol Juma Shabani Soda ya Bemba. Ezalaki esengo makasi na coach Android Ibenge Ikwange oyo atikaka bilembo esika alekaka. Ya solo V-Club azokende kaka liboso pe azosala fierté ya mboka na biso RDC. Bongo après match feti na ndenge kaka ezalaka. Déjà vite comme en général tu vas supporter une équipe mobimba. Toi dans la ini c'est le slogan la biso poto que na liboso. Comité là ça va. To s'appelle quand même. Mais pas bon ça va déjà mais na s'appelle ming na avec club. Félicitations. Sur terrain. Tango fort. Vea momoni bodo museke toke musika tokota kupwana dimashi bakoswa ya vrai tokomi na suka ya 15 minutes ya masano lelo bon to bandi ko kebisa susu batwana o bazaba songi pa ya okay ba 15 minutes baloyi o zero to sa ko kebisa bino ko ko komi suko kaka o na WhatsApp non tu fais ko finga bato to bando tanga ba komo lo ba jebo sala. Nous sommes dans le méchant de lobby pour continuer à lire 15 minutes dans le salon. Bam, pe ba vite sur pour l'anda boutique. Merci. Minutes à ma salle. Il y a vrai.